En tout cas, si tu veux mon mboka vraiment nzambe apambola bino. To lingi ko maka cité comme à niveau même à télévision que nzambe wana honoré bino. Nzambe honoré bino. Amen. Nzambe a honoré biso nyonso nakati yabo moko ya mboka. Si tezakaka moko kombo nango pe bo moko ya mboka.com. So lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com. Vérité des ozanga et je l'ai ana kubanga te akuba azobanga kutsana makamba nzambe te je l'ai ana kubanga te akuba azobanga kutsana makamba nzambe te mais donc ole abaza na tona kimia nona tika na récupérer mobile na ngazonga na ndako foyer na ngazonga normal ndenge zalaki mais rien na bloqué garçon na WhatsApp na bloqué na Facebook na donc lokuta aza toujours amina na kata Facebook aza amina partout na bangita mususu ayako changeloko awa kila blako groupe mabe babetaka batu soka okoti na nzela na bango be libaka na petimo bayebi osi rando osana ba jeno balinga ko déjà banga bakota makambo nga boyebi numéro na ngai to développer makambo mususu na kati to développer makambo mususu na kati to développer makambo mususu na kati bobo il faut arrêter na biso ba bêtise ozo na ngo wana na communauté na biso koloba ba n'importe quoi na be mission ya pamba wana osala wana jamais au mona mutu wana wana woleka na mission na. Voilà, nous avons des familles kutanga ba kombo ya batu ces émissions kolekisa les antivaleurs ba finga ka batu mais nous biso za bongote il faut attendre à loi donc il faut et ça on m'a bêti mutu ro finga mutu comme il veut ils dépend de l'éducation mutu bobobo la libanga résistant combattant na capitale Stockholm. Boka bango kila blako basa ba jeune o basala awa même nga na banga ki pour basa ba jeune moko oyo basango na bango kena mabe na mboka oyo basango na bango kena mabe na mboka oyo to yakia po total ina mboka on place into olega o ke muno sakoza na possibilité ota la biso muno sakoko tata la biso po to linga na biso te suka na Facebook isuka na YouTube to linga na biso te suka na Facebook isuka na YouTube tunga so beti quand même na Google que place boye ki na koti na kota l'émission donc c'est ngaki to le kana bomoko ya mboka to lo blama so longa ndenge za la wa ouais poto biki ba kolabo ba ebele na mboka poto biki ba kolabo ba ebele na mboka bobobo la libanga résistant combattant na capitale Stockholm collabo champagne ya mboka ça va quoi bobobo la libanga résistant combattant na capitale Stockholm collabo champagne ya mboka ça va quoi poto biki ba kolabo ba ebele na mboka bato balinga bateka mboka mais tozana bino longo na bangita mususu ayako changeloko awa na bangita mususu ayako changeloko awa to développer makambo mususu na kati bobo il faut arrêter na biso ba bêtise ozo na ngo wana na communauté na biso koloba ba n'importe quoi na be mission ya pamba wana osala wana jamais au mona mutu wana woleka na mission na. Voilà, nous ba agressa ki kaka biso les mêmes groupes là avec en complicité avec les Arabes avec une armée basango na bango kena mabe na mboka oyo ba menaça ki biso et puis bon on a voulu traduire ces gens à la justice en justice batu bakoti ba congolais kaka kande tozali ote baza bandeko kila blako groupe mabe babetaka batu soka okoti na nzela na bango be libaka na petimo bayebi osi rando mais au moni sikoyo soki to memaka bango na justice l'état s'occupe na bango nde lelo likambo ezongi te basango na bango kena mabe na mboka oyo likambo wana bandeko totelema soki totelemi te lobi ekozala tour na yo s'il te plaît peut-être yo kobika te il faut attendre à loi donc il faut et ça on m'a bêti mutu ro finga mutu comme il veut ils dépend de l'éducation mutu ba finga ka batu mais nous biso za bongo les hommes de Dieu les kuluna les sapeurs kuluna bon mona pecho ali o pecho toro ali biso tozawa to finga raté bino mo boyoki makaba ndeko ba lobi mais Patrick momonga na répondre yo vous comprenez bato taille na yo baza ndeti ba joka ka bengele basimba amiko lisango esa pona bino ba cameraman ya boya taille na to yebi bango te na caméra na sima na moni bena do geno matonda ozo sentir na santé po caméra tel meleki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi digital momo caméra afima nzambe atika satala butaka la di babidi atika satala butaka la
bino bobeta bato na mboka oyo mayeki bomenasa bato na bamboka oyo rando na ndenge ya mokete awa lumbe na bagene à Stockholm bafingaka bato mais nous biso za bongo te. Vous citez mon nom comme ça à la télé, voilà. Mais Patrick Momo na mwasi na ye, Patrick Momo yo na mwasi na yo Pauline. Ozo comprendre ya kale, ozo comprendre na joli bébé botika babu zoba na bino. Biso tozawa tofingaka te, bino mo boyoki makaba ndeko balobi. Ça bobo, il faut arrêter. Non, il faut bêtises aux yeux dans la communauté na biso koloba ba n'importe quoi na be mission ya pam ba ça la jamais au monde mutu na wole na mission na. Et ça on ma bêtise mutu finga mutu comme il veut, ça dépend de l'éducation mutu. Yo tant que lobi na likamona. Eza batamo be o bazala na bande écolte ba ebelo monter. Comment sport ebi sport ana batana babundaka na limbanda ba japonais ake bunda ngata gagner biso sentir ba nini na bataille na ya vezo dépend de l'éducation. Et moi famille moko oto yebi ya kindoki wana ya bandakala ezako baby saba ezako baby sabana batu po baya ka sala mobulu na poto basa eloko mote po baya ka sala mobulu na poto basa eloko moko moko ya mboka ezofia kola fimbo ifatanga loa ils ont dépend de l'éducation à moto. Voilà. Ils ont un eloko moko te, eloko moko salamité, eloko moko ezate. Et puis nous avons précisé ngana kangi mwasi na ngai na chambre ou bien na mbetu na mobali te. Ben faut ba yoka ngo. Na kanga ki joli na mbetu na mobali te. Na répéter ngo do na kanga ki joli na mbetu na mobali te. Donc na kuta bango bazo sola na téléphone. Surtout ming en plus boye sous côté sous zobe sous o ba parrain balingi ba boya na ba libana ngo mobala boy na libana ngo me ba parrain wana ba boye ba parrain na ba sera na ngai sero nga tikeli ngai sero nga na landi na mbali ne José Kapajika ba parrain wana ko to ba Kapajika penda ba parrain wana ko to ba Kapajika penda ba parrain wana ko to ba Kapajika penda do bazonga penda desa nimeko na ka ba pasi te sala eloko moko te. Alors, pendant que ceux qui sont en train de jouer, ils ont na fête. Bino bosole na mutu. Donc, ceux qui ont zonga qui jouent là, ils continuer na été. Donc, le rôle na zonga été, ils ont joué là, continuer na été. Par exemple, depuis que bamoni jouer là, continue na mona na mobile, et pas fan mais ça mona bino bucha kitembe. O le bail que ils ont le contact, boli ya siko to que ne peut pas benga. Par le que jouer là, ça il y a kato que les gens ont été ça na route là de na dit soko ndimi na 5 minutes na koma na porte ndako na yoana. Mana faire ndako lelo na bimite na fandika libosa data et puis to sola ki na déjà to c'est ça qui va makambo ce qui ozonga na ndako na onde joli abimi na basona na fitite yo ka réponse para zo pesa ngai yo cameraman munene bongo njoto munene okotalela tate munene na yo na caméra na sima na moni benada Geno Matonda ozo sentir na santé po caméra telmeleki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi. Et ça, on m'a bêté moutoro finga moutou comme il veut, ça dépend de l'éducation. Bobo, il faut arrêter. Non, il faut bêtises aux yeux dans la communauté na biso, koloba ba n'importe quoi, na be mission ya pam ba ça la jamais au monde moutoro na wole na mission na. Kutanga ba kombo ya batu, ces émissions collègues ça les antivaleurs ba finga batu, mais nous biso za bongote. Il faut tanga loa. Donc il faut et ça on m'a bêté moutoro finga moutou comme il veut, ça dépend de l'éducation. Si tu kaka moko kombo nango pe bo moko ya mboka.com so lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com. Vérité des ozanga et jola ana kubanga te akuba azobanga kutana makamba nzambe te jola ana kubanga te akuba azobanga kutana makamba nzambe te mais donc ole abaza na tona kina no na tika na récupérer mobile na ngazo na ndako foyer na ngezo na normal ndenge zalaki mais rien na bloqué garçon na WhatsApp na bloqué na Facebook na bloqué lokuta aza toujours ami na na kata Facebook aza ami na partout. Toutefois aba passer onga la ndima na mboko yo ali ntoma penyel po lipusa ba ndima yete maintenant côtoyer to solena ye amona za loko ngo ya nzambe tu vois ana loko ya nzambe
pour y aller comme ça quoi pour y aller c'est tellement vraiment c'est ça un homme de Dieu digital momo caméra afima nzambe atika satala butaka la di babidi atika satala butaka la mama kalanga alobake azwa vision groupe ba jeune mo na Stockholm mawa bazana kindoki bomoko mboka babi betu ba différent boke senezali babi ba petu su ya ngale mabota la kele bomoko ya mboka na kata shambweleli dato bengisi bana nyonso bomoko ya mboka babi respect bomoko ya mboka ozoka dia bomoko ndeloko tosenga na Kongo nde yango wana tozala bomoko poto longa ba posa na biso ekokisama esenga tozala bomoko division te ndenge sito ezali do savir esangisi ba site nyonso e mettre yango esika moko na bomoko nde tolongi en toi site bomoko ya mboka vraiment nzambe apambola bino tolingi koma ka site koma niveau même ya télévision ke nzambe wana honore bino nzambe honore bino amen nzambe a honore biso nyonso nakati ya bomoko ya mboka tokutai na numero mosusu ciao. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.